Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai tokutani lelo tozali mercredi. Mercredi le 30e, mercredi le 11 mars 2020. Tokutani ndenge tomesana kokutana ba info eza belé dans tous les sens ezo kende. Nalingi tobeta masolo bandeko na ngai na système à coronavirus parce que balobi ba détecter kamoko yandeko moko autaki na France ndeko wana bayeko zoyer na hôtel Bellevue bomoni vidéo moko ko circuler ba policier bazawana ministre ya santé alobi ke batie na condition moko malamu kona na maluku ya soloto ya lokuta bokoyeba yango coronavirus eza confirmé to eza confirmé te masolo peuple aza protégé to aza protégé te parmi ba makambu to ko solo la bande ko nangai parce que to ko zwa minute belete le lopo na to solo la quand même likambo wana ya coronavirus bande ko nanga na lobaki na bino dès le départ que ba disposition ba caméra ya ba infrarouge ndeko kaki ko tiama na aéroport pour na ko détecter baka mais ate nous avons vu bazali ko rassurer biso ke toza prêt to ko bundisa yango bako yoka na loba na bino ba hôpitaux na biso eza d'abord prêté ya ko yamba batu toza na ville moko ya plus de 15 millions d'habitants. Nakati wana conditions sanitaires ya mabe makasi il faut totala sikoso ki ebola to bundaki nango pendant autant de temps kaka coronavirus certainement tous on a ba vidéo pour encourager le monde ba musu basali en tant que ba pasteur ba musu batali si biso ndenge nini c'est un virus monté tout ce que vous voulez oui eza la montée te mais c'est bimi. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour se protéger face à eloko wana? Bande konanga avant que na pesa bino surprise ya munene na ko pesa bino na kati ya émission oyo nalingi quand même na fixer opinion na eloko moko. J'ai fait une émission anonyme na lobby que moi si moko ya cash ake kokota kimakangu et pas ministre moko ya FCC natanga ki mutute na bika batu babandi ko benganga otangi eza boye eza ministre boye na lobby wana eza ba point de vue na bino ngai na lobby natangi mutute ndeko moko benginga na tongo awa ndeko Eliezer batu bakoti nde na makanisi na yende babimisi bakombo ya batu wana o mutu boye akosala yo boye nalobi papa akosala nga nini parce que nasali nini. Ce n'est pas que batu bakoti na makanisi na nga parce que makanisi na nga d'abord eza verrouillé ezande batu bazobimisa o bango bazaki na mitema na bango mais o ezaki na mitema na bango ezali ko engager ngai tambo ita ezali ko engager ngata. Mais mutu mususu alobi eza vie privée na lobi oui eza vie privée mutu nyonso azana vie privée na ye ya ko respecter yango na tanga ki mutu te mais na lobaki ke ba poste oyo ba pesa na cash oyo amuke wana 23 il faut basala 23 moins 1 parce que ministre wana FCC eza pona bolingo kaka te alingi excellence wana mususu eza pona ko contrôler cabinet. Nous apprenons que c'est lui qui commande aujourd'hui sur ce cabinet, c'est lui qui a le pouvoir. Voilà là où ça me fait mal parce que bande ko ngai naza combattant ngai tambwe makambu biso to bunda ezo salema ndenge biso to lingaki te. L'essence de notre combat est à protéger, est à préserver. Personne, alors personne, ne peut se donner l'audace à boye langa droit.
et Simbate. Wana je me battrai, en tout cas je me battrai. Kaka dossier angwa. Na yi ke basali mo réunion moko na groupe ya bande konanga misusu ba journaliste. Basali réunion ya comment attaquer monsieur Tambwe, comment osala boye. Na moni même bande ko misusu. Bazoti ndelanga tweet. Ya ndeko nanga moko boye oyo alala kaponyite ponanga parce que sa vie est vraiment liée, son existence surtout politique est liée na vie nanga. Ce qui est comme monanga et bimite azo vivre te. Et je le dis toujours bonne chance parce que il faut qu'on landa lokoloti. Hein? Je suis quand même content que batu mutu azali ko prétendre ye mokolo Kinshasa mutu asala Kinshasa quand même un villageois moko boy azo préoccupé. C'est quand même bien. Je suis content. Et nous sommes en politique. Na politique wana tozana capacité ya encaisser pe baku. Mais là on a la koloba, ce n'est pas parce que au sangisi bato boutique boîte ke liezer bolo babo bolo te ngala zokota na vie privée ya mututé. Na lobika que l'essence de notre combat. On ne peut pas accepter alors jamais. Na lobaki na bino ngai tambwe. Na yebi ministre moko bakotisaki na Kimakangu na gouvernement wana et pas mutu moko boye ya FCC. Le loi a changé mandukiti. Abwa kisi wana kotisaki ye azana mususu. Est-ce que wana etalinga ta? Wana za vie privée na ba. Balingana bango na bango oyo bayemba. Balingana bango na bango. Wana etalinga te. Place ngai nazo telemela. Eza place ni. Effort. Je suis trop regardant ceux qui botali. Je suis trop critique vis-à-vis ya bandeko ya cash, ya bandeko ya cabinet ya chef de l'État, que bandeko ya FCC. L'essence de notre combat. Tozaki ko bundisa bato ya FCC. To telemela ki bango pona ndenge bazalaki ko kamamboka mabe. Mais nakoki jamais qu'on dit que binobo kende kuna boba na kosala o biso to bundisaki te. Si le ministère là marchait bien, si le ministère là n'avait pas de problème, si le ministère là on sensait l'esprit, il y a combat na biso. Na kokota ndeni ministre alingi ministre lokolai, député akolinga député lokolai. Ndenge toza na ba parlement. Et ça ba député baza na ba copine na bango kuna na parlement ainsi de suite. Ba mususu pe bazana ba copain na bango. Wana c'est leur vie privée. Abatango na zolo ba oya nani ya FCC. Et sa vie privée na yiti. Pas netalingati. Mais ce que j'ai dit, on ne peut pas accepter ce que mutoya kokamba mutoya FCC biso to bundisa akende kokamba même le ministère oyo bazo compter na cadre ya cash parce que tango ko échouer ba komona état ba komona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le chef de l'État et ba komona échec ya batu nyonso oyo babunda et le discours en 2023 ko zala ndenge bazaki ko robao tango bazutela ministère boita bien que batu wana bakoma imperméable balinga kata komona mutute basantaka mutute basa bakoma boy to bundela bangoti to bundela bang nengo zomona bango na bakabine na bango yango ngana lobby tango na soulever question mes émissions sont là natikali jamais kotanga komwa mutu soki mutu azwi photo ya Kingandi atie soki mutu azwi photo ya fulani atie wana makanisi na ye yango na répondre na ndeko moko alobike te bakoti na makanisi na yo babimisi te bakoti na makanisi na nga babimisi te babimisi nde oyo ezalaki na makanisi na bango babimisi peut-être oyo bango bamona. Moi je n'ai cité les noms de personnes natani komwa mutu te mais natiraki quand même attention ya batuke sur les 23 postes oyo bozwa botikali na 22 parce que mususu wana bazali ko kambango et pas ya moko ya FCC, ce qui est insupportable. Ça non. Wana te. Tangu tozolo bela makambu ya Libanais oyo Hassan. Tolobi pambata parce que tozota la bande konangai. Ce qui a l'histoire ya mwana mobali wana. Il a été refoulé une fois vers Mboka na bango par Kengo Wadondo. Kengo est encore vivant.
Est-ce que bato bakozonga batala pourquoi il a été refoulé? Bakozonga. Tokotika ba cimetière ekei, ba marché ekei, et puis biso totikali. Awa na yoki kata on azo sala émission ake, asala la même chose na wenza matete. Bande konangai. Bande konanga. Tokanga kaminoko parce que tozo banga babo mabiso. Tozo banga parce que lelo depuis lobi na lalité. Ba menace ya kosakana te. De la part il y a quelques ministres. Ba menace moko ya kosakana te. Ya compromettre nga atteinte na personne physique nanga. Nga itamwe na lobaka une chose. Tant que je serai dans le vrai, je n'aurai peur de personne. Tant que je serai dans la vérité, na obanga mutute. Parce que on a un argument ya faiblesse. Tant que vous avez tenté physiquement na vie nanga. Bon, attendez. Bon moya mutu. Qui se sent mauvais se mouche. Ngai natanga kikombo mutute. Na lobika que ya moko na stratégie na ye. Ya FCC ake kolinga eza kutu bolingo tokolo bateke eza soki bolingo ndenge ni. Ake kolinga ministre moko pour que akonzana ministère na yewa. Abanda ko empiéter même sur banani ba compétence ya ministère wa. Azo diriger cabinet wana boy. Salaboy. Ça on ne peut pas accepter. Botika ko mikosaka que parmi ceux qui se sont battus, les compétences manquent. Non, c'est faux. Professeur Mbata, les lois sont sous menace. Biso Batambwe, tous sont sous menace. Ngana combattant, je ne me plains jamais. Je ne me plains jamais. Tous na ba moi menace wana. Oyo ko décourager bisote. Mais le ngana koloba, bongisa nde musala batilaki. Même ba bazala cabinet chef de l'État. Nazolo bana bango na zo wele la eloko na mututa. Bobongisa. Ezala bande ko nanga ba Abraham lo akabwanga. Ba Giscard Kusema, ba Nani ba Lydie Omanga, ba Paul Diakese, ba tous ces gens qui sont au cabinet du chef de l'État dans le secteur média. Bobongi Samoussala Rabino, c'est tout. Personne qui a besoin de vous remplacer, mon Dieu. Personne. Personne. Botika tout le monde biloko wana akokanisake alinga remplacer mutubo, alinga remplacer mutubo. Te, izalukuta. Bongi sande musala oyo ba pesa yo. Ngaitambwe. Lobby rencontre entre le gouverneur de la ville province ya Kinshasa, Gentini Ngobila, naba député, naba maman, au ya marché central. Parce que grogne social, les amakasi. Rencontre. Bazotala nana kolonga. Asani nas Africom naye, ou bien peuple ndemto kolonga. Soki bolukeli, soki l'État. Alors bikerte ngai na sina tekeli asan evanda mais bon que là-bas congolais place au lieu de les tracasser nazolo va bien accalmi les lois na marché mais c'est tambo ni mdo akina iko senga na gouverneur bas ce soir jusqu'à ce que ba cause là-bas congolais place voilà bande ko mususu bazolo ba musala député za wanate soki to giti sur terrain musala député za wanate. Ceux qui devant na parlement musala député za wanate. Botangisa kasibiso musala député ngweza nini. Koluka koyeba trop. Koluka koyeba trop. Ça nous fait mal. Na lingito zwa ndeko oyo balobi bakanga kiye na coronavirus eki azana maluko. Est-ce que azakuna to azate? Ndeko mbote. Oui, maman. Numéro oyo ba pesa inga yango pa Martin. Alors ça yande ko moko azobela na hôpital ya Njili. Oui, est-ce que na ko solo na nae? OK. Bien Kayo. Problème ezani ni papa expliquer ngani. Ezani
Batiki wala biro wane za kote ni biro wane za donc nazo comprendre que basundo ningai balbiu qui les athées qui se repoussent dans les athées ni que na pataka ko nazo comprendre que na como baka ali bioni siko bozana ba minganga wana baminga bazake bazaka na basurveillant bazana liboso kuna bazo surveiller kutuko kimate balati ba scaphandre balati ba masque pour na ba bio pour na se protéger. Mais papa, ezali yo nde mutu bakenda kozwa soki na hotel nini balobi autaki France. Ezali yo nde mutu bakenda kozwa soki na hotel nini yo balobi. Voilà. Ozaki na hotel nini? Na ah, kombo na yo ezali nani papa? Faustin. Mais biso ba biso ke ba tie yo nde na maluku no. Donc, bah, pécho qui cité et le côté. C'est quoi, bah, médecin, bazawa nate. Bazate, attends, tout le monde bazate. Ah, on a un moko, on a un couteau à table. Là, ça va, il est l'autre côté. Là, ça, il est l'autre côté. Bazate, bazate, bakini, bazate. Bazate, bazate, bakini. Mais na yo ki ozana mwana na yo ya mwasi. Mwasi na ngai. Ah. Alandi ngai ya waye kutabangi te ya ira koti na place tuzana ye. Soki okoki ko sunga ngai parce que nalingi na benga ministre sikoyo soit na kende kokutana naye bakosala biloko ndenge wana te bakoya kobomisa yo pamba. Alors oui d'accord, voilà. Ngaitambo yango wana mutu ango bakangie ye wana lelo bandeko na ngai bato bazana njili wana bisika ndeko ango azali bisika bara enferma kiye mwasi na ya mikotisi parce que bautaki na bango mwasi na ye wana kobima akokende bande ko bazanzinga bamususu bazana hôpital wa boyoki place bateye en face ya morgue kufa na yoto cha yo na morgue kisi moko ta zozwa sikota mbazolo ba que la situation est maîtrisée tangu nazo sili sawa nazo ka ministre la santé docteur Eteni ayebisanga ndeko wana zolo ba ezayete to eza mutu akosi na kombo na ye alobi kombo na ye Faustin alobi place bazwaki alobi ndenga yaki balobi azana malukute batie na mwa biro moko boy bande konanga mais tokosila wana Kinshasa tokosila
yango nga nalobaki na bino soki tozongeli musala oyo masolo na député eza tosolola yango ozomona bandeko baza agité wana musala député te député aza na mécanisme yo vraiment yo okovanda mpenza otangisi nga musala ya député ngai nzambe na ngai eza soni soki moto asala 7 ans ya député même pas question orale avec débat moko asala te même pas proposition moko ya loi asala te mais alingi asatake na mesetambo eza koloba te nulle part règlement intérieur epekisi mutu ke mutu akoki kosala oyo akoki koinformer population te. Il y a un cahier de charge que j'ai déposé. Bokende na CESAC, bokende na UNPC, bokende na GED, bokende na ministère ya communication et médias. J'ai fait allusion aux articles de la Constitution. Mais mutu moko abimisa pe article moko ke alo bananga ya Constitution, alo ba ke monsieur Tambwe, oyo zo sala eza incompatible na musala ki député. Bolingi botangisa biso ba question orale. Ba question écrite. Bovanda. Bokende kotuna un avocat bota lisaye que bon voilà, il y a incompatible, lokola ozawana okoki ko plaider. Tony Mwaba, avocat de son état, député national, a quelque déposé lettre à dénonciation. Azana ba outil mususu wana. Na parquet général contre le ministre d'État. Oh ya EPST. Mais pendant nini botie makelele te. Aza avocat. Ayebi comment ça se passe. Maza député. Okope kisa mutu parce que yaza médecin akokende ko traiter te parce qu'il a commis député. L'autorité est d'attribution et c'est la loi qui attribue. Oya mutu na yo eza eloko te. Ya mutu na yo eza eloko te. Eza makanisi na yo. Nengo zomona. Eta lingate. Ezo swa bino po ani. Pona nini présence na nga ezo sala bino mokusa. Masolo na député. Peuple à lobby, député à lobby. Peuple à lobby, député à lobby. Tibo eti na fin ya mandat. Bo créer loi et kopé kisanga. Ni na règlement intérieur de ma chambre, l'Assemblée nationale. Ni na constitution, ce qui a évité article 108 de la constitution. Tango talaba mine za incompatible. Et mukolo na kendaka besoin enregistrer nga et pas administration Assemblée nationale. En présence ya ba collègue msusu, tozala kina collègue nanga Molière. Na tuna bango, est-ce qu'il y a incompatibilité entre Moussala Nabiso ba journaliste na qui député baloba nanga non. C'est ça que azoka ba disposition pour na étouffer biso l'autorité d'attribution. Aucune décision motivée hein. Parce que la motivation est ce qu'on appelle le visa d'indécision judiciaire. Le visa d'indécision légale. Les visas wana ba benyangonini, ce sont les dispositions légales de babenyango visa. Ce qui ba disposition légale wa nezate vanda na yo melamai dodo. Tokosila na makamba coronavirus ona Kinshasa bandeko nanga. Parce que ne tokolo baboyi, mitu kezo utanjili wana, ezo matana village. Na babisi wana na ba 207 na ba Transco na ba mitu kanyoso tu wana tozalaka ndebo lokola lobby ngai nazaki kana bus parce que nazaki na voiture te kamwa ki mambala nanga wana nazaki na pan nazaki kana ba bus parce que dai mataka ka 207 bakoya memanga na mutu ka mususu ba kanyinga kachi et pas ba ministre o bazo kansake. J'ai parlé d'eux qui c'est ça morvé ces mouches. Et moi je protège une chose, l'essence de notre combat. Ce qui boko sala auto bundisaki, mais nako bundisa bino. Ne vous en faites pas. La vie privée c'est une vie normale. Bo sala makamuna bino.
nga naza mutu te yake soki ndenge nini bomoni biloko oyo ezomelama na Kinshasa babengi yango chikata soki chikata nani asa etudia yeba biloko oyo eza nini ezosala nini na nzoto ya bato biloko oyo qui est censé sécuriser bato mais bato bazomela milinga kaka ndengwa bandeko nanga le combat est général soki botali yango keza Monsieur Tambwe même soki bomoni bato moko ba jaloux ngana lobaka na bato non soki est-ce que nakoloba na bato nyonso ke bosepela na onga na zolo te yango nakolobaka na bato oza na posa ya sérieux abonnez-vous chez nous ndeko Eliezer Atokoko soyez branchés sur notre chaîne Tokomi Wapi Télévision sur TNT mais ça oza na ba makambo misusu te allez après moninga ndeko Eliezer mikolo ozo kanate combien ça énerve parce que je me poumonne tous les jours pour vous informer bokolimbisa parce que lelo tokozala na possibilité penzatin ya kozwa bapel ya kozwa bapel bokolimbisa biso parce que moi badescente eza mwa ebele mais tokozwa quand même ndeko moko to mibale ou bien misato seulement tozwa ndeko. Bonjour. Banasema nini? Ok. Nasema suspendre nini? Bon, je pense que tena atasikia binye munasema juu ya ma suspension kan yeah. Tukamate ndugu mwenye toza ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Papa, félicitations à ces bénéfiques qui vont m'amener au son qui coule au côté les calculs là yo yendo ba ko sentir na c'est mon ami te ba le fait quand tozo yo kayo. Merci maman. En tout cas courage et béni. Merci. Papa ni kamulaza na ona la ndeke mission na yo ya nani pona cimetière ya Kasavu. Ah. Mais na moi il aussi cette émission là te pour passe na motema yango ba konza na ba konzo bazana kongo na ba dirige bazana ba to solo na mitema ya ba to ezaki limo to bazaba ndoki to ba monde bazo ko représenter ça na obende comment ba to akosila motema ya boye ba to balingi ba koma ba komole ba koma ba pa na moko na ba moko ba pa ya ba koma ba konsina kacha ko wandu kande ko eleze bole ba te bo continuer ça comme ça la nzama ba yo journée malamu. Merci beaucoup maman. Eloko nga na koyebisa yo pona makambo ezosalema sikoyo eza biloko batika en veilleuse sous Kabila parce que eza na biloko musu Kabila yo moko azaki contre lokola cospolier koteka cimetière ya Kasavu bwana Kabila azaki contre mais batika ngo en veilleuse sikoyo bazobimisa yango ezobima lokola Félix nde mutu azosala yango sikoyo oyo nyonso nazoloba bazoteka place la police ezali ba désaffecté eza biloko batikaki yango en veilleuse comme ça na bolembu moko ezomonana na cabinet ya chef de l'état bato baza vraiment vigilant te yango moni makambo ezosalema ndenge wana eza compliqué mais j'ai donné ce cadre pour que tu échangeaka tolobaka ye mokonzi akoyoka biso kaka oyo nzela ya kocontourner ba audience tozwa ndeko mosusu. Bonjour.
y a INPS. Donc, il y a FCC, au ministre du Commerce. Le ministre de Bisso, il y a INPS, ça c'est ma conversion. Et puis oui, les avis privés, il y a et maintenant, la poste c'est que commis par la FCC n'est pas commis au sein de au capacité du ministère de Bisso de Joie. Là, on est là pour une enquête de Bisso commandée. Merci. Oui papa, et heureusement lobi que ça enquête bino bo mené ngai na tangi comme ministre mon côté ngai tambo na lobi kaka mais oyo bato bazo bimisa eza na makanisi na bango selon oyo bango bazana nazo zwa ndeko oyo pona to sukisaka même lelo. Bonjour maman. likambo ba station oyo tokosalela yango banquête parlementaire maman bango bandeko bolimbisa nakende nanu koluka docteur Eteni ba message eza trop ma tokende koluka docteur Eteni parce que c'est plus dangereux eloko ezosalema wana na nsima nango tokozongela bino. Merci. Plus 243 998 311 332 au kotika message audio sur WhatsApp. Merci. Les numéros appellent et kotika message. Merci beaucoup.